Banakin, Congolais, compatriotes, Oyo Zakari, Baba, Soenzolo Câble, joueur à kicker, à Ganyarana Kipaka, toujours à Zanga remplaçant. Mbote pe bonane na bino na yeko kota toujours na débat nengeza la caméra. Avant, on a sali mise au point. Na kanisi bomoni ba zoba moko boye, surtout zoba, mama mobimba, Oyo, a kanisi net, a ko déstabiliser mutuloko la ngai, en utilisant les méthodes qu'ils font. Bafan na msou na poto mais, mentalité na busenzi na no sili bangote. Toko sili sango na ndenge ya nord. Trop c'est trop. Plainte mogeza ko ya au pénal. Nazako senga na mutu nyonso. Oyo ako reconnaître moi na mwasi wana. Ay signaler biso poto porter plainte au pénal. Akene ko samba po ayeba ke na mboka poto. On n'oblige pas mutu azo ba sointe. Awa na Congo soki mutu azo bela. Ba kangaka ye ba singa ba tchena ndako ba bombi ye po abimate. Mais na poto. So meki ko sala moza pasi mutaza ko bela mukolo ya 36 ans oyo azo bela bo préféré bo mona lokola ye akomi zoba na bino bo filmaka ye po ye moko azo ye baté donc na bino bo filmer ye na ye boza sur le même pied d'égalité mais to ko sili sango bien pour trop c'est trop et ko lembisa mutu lokola ngaite na takaka bino lokola bolobi bozali ba zoba lokola zoba na bino na zo ko ti lelo ko misa calendrier te lokwa boza ba zoba bino surtout boko tika la na bozoba na bino toujours c'est la calendrier ti le calendrier limagate vous pensez que boko résoudre le problème na bino en vous soko za mobali to moi si a solo tellement lo ba yo Zakari yo finga Zakari yo zo ko no zo OK ko zo mutazo ko bela o le kisa to ko sil sango ndenge ya nord sengi na mutu nyonso alinga Zakari ba ba se pas poser belé ko le ba zoba ona ya basio ba ya poto qui est marge au CPS azo kata soni tazo ko no mata covoiturage a filmé mutu mobima un adulte responsable de 36 ans pour kanisa ko déstabiliser mutu ko langai Touroyo, la famille a décidé de réagir et je vous annonce que plainte moko pénal érotique na yo na mutu ya liboso bino bataba 5 euros te moi azo ba bino kaza na besoin provision ça veut dire que muta négligé ya zate muta tika ya zate mais comme il ne veut pas se faire soigner en Europe on n'oblige pas un adulte à se faire soigner ata mwana bakoba obligaka ete ba nyama bozo fana bangoto bobo bozo fana na poto mais bozo na mentalité toujours rétrograde et ko suka na tribunal bokasa ko eza blague on va vous retrouver dans sali appel à témoin o bo yebi fi wana ya zoba wana basutenaka zoba na bango ya artiste wana beta mobini ya zoba abinaka se po na kwanga ya pamba ti lelo bafuta ete na francophonie lokola yo zo côté kuna bo commissaire bo bakisele ngambo ya bouton akozwa bouton vina e mobimba ba nyama. Deuxième élément pour la tina na binote pour décourager mon troko la ngate. Deuxième élément. Nalandi discours à Moïse Katumbi. Ah d'abord félicitations pour ça l'effort pour prononcer discours dans 5 minutes. Moni passion ba technicien ba moni na ba nombre à répétition bandeli. Mais discours ça on dirait Ali Bongo hein. Et tu appelles les camarades du monde entier ba ko aider yo. Mon cher frère Moïse Katumbi aussi au poli au kondina ko kondo ba yibi yo mbongo na ndenga ko sakana te ba lié yo mbongo na basango shole wana lati nzambala mais ata soko tozane mayele po a robeta nzambala bongo mazana machete na se donc tozana bango mayele na jongo wana msu ya SSC o ya chaka mbi wana bakasi net makambo sili tozana bango boye l'appel à l'unité bino bozo benga nani fachi toza nazo senga na ba patriote on ne peut pas nous arracher notre victoire pour moni calme ndenge za na kati ya mboka calme za na kati ya mboka. On a laissé passer le Makambo Eleki, le président Tshisekedi va prêter serment. Na sengi na ba service de sécurité, armée na biso, service de renseignement militaire comme civil. Bo fungola misu, po ba dongolo misu, nano ba silicité, ba zoluka ba idée. Bandima ki teke élection au salama. Bandima ki teke bakatubi ba ozala ba kandela banama matata ponyo. Bandima ki teke facha ko gagner bango. Lelo e monani polele, batu nyonso bandimi. Ba américain ba si ba souti bango, européen ba souti bango. Ba chef d'état ya monde entier bazo pesa ba remercier bazo féliciter masolo ndenge za ko tambola. Donc lelo eboye mboka eza très calme parce que le peuple a retrouvé la personne au baponier dans les mêmes conditions où étaient placés tous les candidats. Lelo eboye Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Bah félicitations outil partout, toute l'Afrique pratiquement, toute l'Afrique, l'Europe, la France. Eh bien, Marine Le Pen représente la France profonde. Lokola tata wana msuna président Macron aza en concubinage na politique na Kigali, eh bien yete mtakusala on choisit quelqu'un de l'extrême droite parce que nous avons reçu Mélenchon ici, mais c'est la France. La France parle d'une seule voix.
Parce que quand Madame Le Pen parle, pour ceux qui comprennent la géostratégie, la géopolitique, ils comprennent que c'est la France profonde qui s'est exprimée et a marqué sa solidarité avec le peuple congolais. Maintenant, etikali phase ya ba député pour Félix Antoine Tshisekedi amana musala seni arosala musala wana malembe parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes surtout au niveau il y a ba députation na makabo eleki na bakatanga kuna ndenge tomoni que ba collaborateur immédiat ya Katanga oyo bazui ba poste minene ba premier ministre ba directeur à cabinet ba biloko ya ba agence ya régulation ministre ya Kibasa toza bongo na Sama Lukonde toza bongo na Guilain Nyembo toza na Miguel oza na ARPTC bino tout wana ba Fabien Mutombo na SNCC toza na bato ebele oyo pena bozi ba poste ba Fifi Masuka ba Kiabula ndenge nini Fachi azuite na Katanga c'est-à-dire que boza ko la na bino avec tous les avantages que vous avez reçus ça c'est un problème qui va se régler en interne en famille mais pour l'instant la victoire de Fachi a été célébrée dans tous les pays et surtout à l'étranger ba na diaspora bino ndebo revese pena Katumbi na mokweki baza eloko te. Awa na kini pe tozo konza na kata Congo tozo contrôler tout. Mutu akomekate. Prisonnier o ya nanga. Akomi lelo prisonnier ya Kagame. Po akote linzela Rwanda ye na Ruchuru. Tala yo mutu olia biftek na ville na Gombe. Mbokatier okomangi na mwa position. Lelo okomi kuna rebelle. Donc oyo okota kopa ngona 18h. Kopa ba rébellion. Tuna onosumba. Tuna ba mende. Tuna batu wana bakena ba kopa wana. Ba wamba di wamba. Kopo eko kota on a max 6h petit. Au côté on a 18h44 donc molili e koti déjà kopo ne se vida. Oko vide loko la ka bongo. Yo ya kisa so wapi. Yo otamba d'abord au 4 sa wapi ituri bana ote. O ya ndenge nini. Ndeko na yo moko qui est gouverneur n'est pas avec toi. Ta famille n'est pas avec toi. Yo kota wapi. O kangami prisonnier à ciel ouvert. Ba sanction internationale peso zela yo. Ozali prisonnier à ciel ouvert na Zamba. O komi makizar et o kufa na kati ya Zamba petit yo cordon nanga yo. Oyo petia pampamba o kanisi netinde ligorodo rovimba ko lokola ngombe po alors ko zano logoti bana Congo mboko eza ya biso to na mususu te Moïse Katumbi déclassé matata ponyo là-bas batu tout balali bukwege donc na qui réparateur ba chombo et lali donc botour et lali quoi botour et lali ba comprendre siko ke azakane lokote et mon ali pe na miso bato. Biso toza ko évoluer oyo zekla oyo Nzulu câble joueur à kicker ça fait 40 ans dans sa polémique naza toujours yebi combien ba na swana bango baza wapi boloba ki zakla siliti o nan zakle toujours mona osila mukolo souffle soko ke ko assister boli pena na koti na sama bele o sakara sili mais tant que na koti na sama bele te le kuta na bino zakla kotika la zakle bu konza polémique bo kansate ke bo intimider ngai oyo kuna toko 600 na nenga nord toko vide yango na nenga loi ya nord na sengi na mutu nyosa mutema malamu oya yebi zakle oya zalaki choqué na comportement ya mama wana amona zuzi amona un pénaliste na kozape mundele avocat ya mundele bonga na français ya soki ezalokola ya Katumbi okosambwa soki ezalokola lingala ya Kamitatu okosambwa po kuna bokokuta na avocat mundele je vais payer cette fois-ci la famille est d'accord pour que trop c'est trop. Vous pensez que vous allez déstabiliser Zakari. Vous pensez qu'en allant prendre un membre de sa famille et de l'exposer. D'abord, moi, on a d'abord l'équipe, par la réponse qu'il vous donne, vous avez senti qu'il est plus intelligent que vous. C'est tout. Il suffit qu'il prenne ses médicaments et puis il va se stabiliser. Pour le reste, moi, je vais continuer à vous attaquer. Les taureaux, on va les attaquer à domicile. Bangotobo, Bambendre, Bandaes. Bandaes. Yuma Moroboui. Bon, ça, la histoire n'est na Congo, awa. Hein? Na osala nini avant que ne poto na yo petit mususu wana yo kopo filmaka bona ma 5 € wana bino tout boya devant mundele kuna ezala mutu ye moko na olakisa bino ke na ya poto ya bongo na ya poto ma yele lokola ya bino bazoba te yo mama oyo okozwa makamu na yo bana no bakotika la ata 4 ans yo okenda ngolia vungule na plusieurs poto on ne lâchera pas l'affaire l'avocat pénaliste a déjà été saisi. Tozo c'est la carte ba combo ya maman wana kaka mutu nyosa mute malamu. Contactez-moi par les réseaux bien contactez-moi maman famille. Tozo porter plainte pour trop c'est trop. Ba nyama ba zoba boke poto abu zoba bolia ambon ya aide publique. Lelo e monani pena ki bosa beda ba nyama. Ba imbécile na kini logo te na poto pe logo te. Ba ngoto ba mbendre. Nazo ya pe mikili wana pamba liko na bino na kuta tina lokabino te plainte nde boko samba. Bon ça français.
bazoba. Pour le reste, Zach le naseng na batunanga boza la calme. Toke na bango bongo. Soki lokola artiste wana ya zoba. Wali kozonga la classe T. Oya zanga calendrier muta tindi batuna toke ka bongo. Toke ka bongo tota place toke no suka. Bazoba bosona na mutaleki bino na nyonso. Ba Tintin. Nazana bino maele bozela. Boko yoka tokotala qui de vous et de moi qui est le plus résistant et qui est le plus fort. Bangoto bobo ba banda es.